Merci Mbote, bonsoir, bonjour, Bisca Bozali, Balandinho, c'est aussi du Congo, en Australie, en Allemagne, Belgique, États-Unis, Nambanda, Kassinga, Mwambe, Pilipili, Bende, na Pesibino Mbote, le Tukutani, Soussou, Namukola, le 31 janvier 2022. Oyobo, Monsieur Félix, a Tikali, na 706 jours depuis, à Zola pouvoir naïe, na Mdengia, Mouibi, Bouébi, Makamboza, Koleka, Katiamboka Congo. Makamboza, Koleka, Mboka Congo, Congolais, Basso, Bouébi, Ango, le 17 inde Tolobaki. Tout ça, sensibiliser toujours pour que non, Mukolo, on a bisopé, Congolais, tout ça. Ah, on a quitté ça, tout ça, la Liboso et ambassade de Belgique et France, tout ça, vraiment ébélé. Et puis, Bino, oh, Bozan, à Mikilia Poto, Bozan à Londres, Bozan à Mboka, oh, Bozan, à voisin, Bozan, à métro, Tokutana, na Belgique, na Bruxelles, Bissika, oh, Boé, décision et Kozoma, pour na Mboka na Bisso. Boébi, Bandeko, Congolais, Makambu, Eza, Koleka, Mbo, Congo, Eza, Opé, Sabiso, Mawa. Lelo, oh, Boé. Chilombo na batuna ya seni balobi jeudi oyo bazo pesa biso calendrier ya élection en 2021-2006. Bon ngai mo etake mobundeli ya mboka Bruno Natali na lobi bandeko oyo bo schéma bazo mema biso eza schéma ya volonté ya peuple te. Eza schéma oyo bazo mema biso na glissement parce que délai constitutionnel ya élection ndenge bango bazo lo parce que ngai de natibi tumanga na bunda ngo na saka pour libération en Mboka. Batou ba yebi bitumba obiso toza ko bunda butu moi. Problème ya liboso ça to libérer Mboka na biso en occupation. Et puis ya mi balé. To benga na ba Kenya, to benga na ba Rwandais, to benga na ba Tanzania, oyo boy baza ko tirer ba etisel na kati ya Mboka Congo. Mais likambo ko kama na yebi te soki ndenge nini ba carte zo beta manase na se. Denis Kadi malobi il faut revoir calendrier électoral oyo ko mabiso na mapona minde na moni wana d'ici 2026. Yango na zobengi so mwana Congo. Lelo o moni ke batu oyo boy. Bazo luka lolenge nini ba gosala po ba dribbler peuple congolais. Yango na de pai na epai bozo mona ba komisa o Kabund, o meeting esika moko songola Moïse Katumbi, o meeting ya Chilombo na Mwanda, bozo mona na nyonso za nini bazo mema biso peuple congolais na distraction parce que ba yebi que tinde baza wana na zolo ba awa. Bazo banga baby que le peuple congolais déjà combien éveillé. Yango bomoni moko ya ndeko ya maman océan de la presse congolaise bauti ko agresser na tongo ya lelo nde tozolo ba awa azana kati hôpital likolo vimbi pona nini parce que baby que batu oyo boy baza ko bunda bitumba pona mboka mais to mituna non mais ce Chilombo na batu na onyo wana biso tozolo ba na munoko tozolo na bandeko na te parce que bozo yibana mbongo ba kongomani to yebi yango. Mais biso to solanda ote poto buniso ndenge bozo bunisa biso lelo oyo boye oluki ko sala Jean-Marc Kabunda comme opposant na Farouche mais bandeko ba kongomani boye bango que non bitumba Jean-Marc Kabunda na Chilombo eza suka na scénario eza suka ya aventure oyo boye ba français ba zui ba président collabo ba président traître Afrique oyo ba so sala pona ba intérêt na bango Jean-Marc Kabunda il faut bandeko ba yeba yango bitumba oyo bazobuna na Chilombo eza bitumba ya parti politique te eza bitumba ba minerais oyo bazu Chilombo bazu Jean-Marc Kabunda bakotisi na ba circuit ya ba chinois oyo baza ba multimillionnaire toloba déjà eloko wana yango wana lelo bomoni pona komema bato na distraction et distrait biso totika bitumba oyo toza kobunda tolanda makambo ya Jean-Marc Kabunda tango ngana lobaka à l'époque Jean-Marc Kabunda c'est un civiste de la République, un voyou, un délinquant. Bandeko batiala biso tembe yango tozo bengi so mwana Congo nyonso boza komona wana eza distraction bandeko bayebi ke non lelo oyo bosoki biso ba congolais to sana passe eza ba français baza ko manipuler ba président ya Kenya ya Tanzanie au travers profit ya ba intérêt na bango et puis bino ba belge tango bozo loba Congo il faut kabwana mais biso nyonso to yebi awa bandeko bayebi bovani na France Yves Le Drian à travers na époque ya Mitterrand à travers Chirac, à travers Sarkozy, à travers François Hollande, le Oyoboy, Azana Ceinture, Emmanuel Macron, Oyoboy, Azako, Yemuto a signé Kabakor, Papa Bouma, président africain, Oyoboy, Bazako Mundapona Mboka Bango, Boyebi Yves Le Drian. Alors, Moutouana, Aza parmi Bato a signé Liwa Kadhafi. Le quoi besoin mon Basassou, président ya Togo, président Oyoboy ya Rwanda, président Baza soumis. Na condiment o ba français ba ko sala bango kuna bango ba bona bango te et puis ba tuwana Yves Drian alinga koyoka
batu obo baza ko révolutionner peuple té ndele lo obo moni biso to kombi ba pour ndaka biso direct to ça ba miyibi. Pourquoi? Parce que la Belgique n'a pas une politique ya autonomie. Ya ngwana bozo mona lelo tant ba belge o ba français baza ko diriger bango. C'est que nous pouvons dire que non, même Belgique ça na ni esclavage na ni na colonisation ba français. Bandoko bo fani na kati ya mikili ya France boy ba que non l'île eza moko ba ville ya Belgique. À l'époque babana ko bengango l'île Alexandre bandeko ba vandi kuna ba ibi yango. Mabele wana ezaka ba belge mais tu le o ba français ba botola bango. Mais pourquoi ils ont continué à réclamer mabele na bango tu le haut? Pourquoi? Parce que la Belgique a une mauvaise politique. Ceux qui sont en frontière entre l'Allemagne na Belgique eza mabele mo mabele yango arena côté ya Belgique wa yango ex de chapelle. Eza mabele ba belge. Pourquoi batu wana bazolinga ko récupérer mabele na bango te? Pourquoi? Parce que la Belgique a une mauvaise politique. La Belgique vis-à-vis de la France est faible. Il y a un abisso de un peuple congolais dans l'Assemblée Biska Bozali. Totalement parce que tout le monde a aboyé. Les Congolais, les leaders congolais, qui ont une dite sacrée. Bazo sanaka ba plein. Bakende na Kisangani, batondi sabatu. Bazonga na Kipushi, batondi sabatu. Bakende na Kinshasa, batondi sabatu. Mais toujours metuna oh jare peuple nini. Parce que son tali na peuple na o bazo na président Louis Martin Fayulu. Mukolo chulo mbakoya, bango pe na simanaye. Donc toujours comprendre te genre nini ya jeunesse o biso tozali. Soki botali wana na cartographie wana nyonso. Bozo mona keno balobaki ke union sacrée. Mais botala bilongia ba mende na zo mona na ba mende ndeko kabuya so akotia ba photo. Ozo mona keno eloko malonga échanger awa bozate. Tout ça toujours dans le système Oyeboé, Joseph Kabila continue à gérer Mboka. Le pays est dans l'occupation. Le nom Oyebo Salim Mohamed, c'est un ressortissant syrien. Ozo kata mande kuna biso mituna est boyebi yango mais oka musa biso o bozo ba que nous sommes dans un état de droit le lo onde tozoloba muto mande ko bomba ba congolais bakangi ndenge bino bozoloba na ba politique na bino ya justice na biso justice na bino o bona régime ya Chilombo ba justice moko spectaculaire bon kangi muto za ko égorger bande kuna biso o bazo musuler ba mama na biso bazo tika ba mitakala lelo oyo boy bozune de koana bolobi nini lokola za syrien a transité par Kenya bozo zoye bo extrader na mboka bino bon te la faiblesse ya régime auto za nango ya wana zo bengi sa mona Congo lokola nde mama na nga aussi alobaka Congo koma nango full parce que nous sommes le seul pays au monde oyo boye bazo zo peuple lokola full au monde a full ezakabisika la salité. Ce qui me conduit à ce que le peuple balandier, c'est la foule immense qui est venue accueillir M. Moïse Katumbi. Mais nous devons nous réfléchir. Quelle jeunesse est au biso tozali? Mboka nini? Oh bomona, baba na kosala livraison à Masanga de 0 heure à 0 heure. Donc Masanga na kisa se koma nango. Et ça la 24 heures sur 24 heures. Et ça passe na mawa. Félix oh bozomona. N'est-ce pas, c'est à 3 ans. Félix a commis multimillionnaire, alors qu'il est déjà milliardaire. Azuma Nanae a continué à faire des carrés miniers. Yo peuple congolais là. Bon, tu as Jean-Marc Kabound. Villa Naya Tonga Zumbo Mwanabi. Augustin Kabouya, il ne travaille pas. Nassima Fikine Awaboui. Bon, tu as la villa au Jean-Marc Kabouya Tongi. Mais moi, dans le Congo, bazo tamboussa ka likolo ba 500 francs, likolo ba 1000 francs, ba 5000 francs. Mais ce n'est pas ça notre mission. Mais biketinde tozo lo ba awa boy. Tozo sensibiliser ba gens pour la révolution. Et pour les Français, n'aiment pas les gens qui disent la vérité, qui sensibilisent, qui mobilisent les jeunes pour la révolution, comme les Yves Dian ou Azam ba ministre européen. Le Kola Basali, likite na bango église messe noire na bango ba franc-maçonnerie. Bazo Chilombo ba koti si ekuna. Ole ba se mettre au travail, bazo boma bande kuna biso le 17 a bazo kena mikili ya Belgique. O ba koloba kuna to ebité. Ba leader politique nyoso ba kangi bino kuna bango. Bazo koloba te mais nous vous invitons la population congolaise, la jeunesse congolaise, nous devons nous prendre notre destin en main parce qu'avec les Français ceux qui doivent continuer toujours courant de la français, nous serons toujours des esclaves. Et ça ba français tende bazo ko pesa biso misala. Ce sont nous les Africains qui donnons du travail aux Français. Mais il faut battre un respect à biso.
Bah cause un respect na biso comment ceux qui biso to telemi to pas question il faut bon on a respecter ma kambo ça ko le kanaka mboka na biso bon respecter ba africain bon respecter ba congolais dans l'assemblée parce que bango nde bazo longa na mboka na bango bazo ya kozo ba richesse na kati na mboka na biso bazo ya kozo ba cobalt bazo ya kozo manganèse bazo ya kozo ba uranium o bazo ke na mboka na bango biso nde batoto zo pesa bango misala ceux que les africains azui bosomi na peuple congolais zo indépendance na total tout le monde a battu wana ba ko travailler pour na mboka na biso bakoya ko luka misala awa boy et no biso ba africain toi que en France et là on est en France la terre française n'a rien comme ressources naturelles le problème est na biso ba jeune à Congo il faut qu'ils soient prise de conscience et puis tant que zolo ba awa boy indépendance ya Congo ezalaki cadeau à Belgique té ya wana to zolo ba awa boy ceux qui to gérer indépendance na biso mabe batu wana bakoya lokola ba investisseur batu wana bakoya lokola ba pasteur ndenge tozomona lelo oyo boy bazoya na ba don bazoya na ba ONG bazoya na ba organisme international non parce que bazoyi ba trop na mboka na biso yango somona bazokende bazoya na ba organisme wana pour que non ba continuer toujours ko endormir biso peuple congolais biso ba africain to continuer toujours ko lala tandis que bango bazo multiplier ko sala ba makambo na bango o baza ko sala wana likambo ya pasi na mawa ndenge balandia océan du Congo boyebi j'ai été menacé plusieurs fois. Mon téléphone a été endommagé. Yango bozo mona bande komisu baso benga biso to so la biete parce que téléphone ngé ça ki ya kubeba. Lelo oyo boye. Paul Kagame azako kanga muno connaître zo bango clair. Que il faudra que le gouvernement congolais va récupérer ba M23 na bango. Et puis na kati ya groupe ba M23 na ba misusu baza na kati ya gouvernement awabo. Regardez-moi un gouvernement moribond, regardez-moi une jeunesse complice pour son avenir. Bon, tant que Kagame a koloba que non, gouvernement ya Kinshasa kana ko ba M23. Mais biso to bi que ba M23 na baza parmi ba groupe ya ba ADF. O baza ko agresser baza ko boma bande ko na biso na Ituri. Mais na kati ya batu wana Kagame a bombi mon côté, alobi baza awa na gouvernement central. Quand il dit ça, je vois directement le ministre de la Défense. Comment est-il possible? Il y a un ministre de la Défense congolaise osa au service awaboui. Bazo futayo, bazo lesayo, bazo otambola, na mbongo ba contribuable congolais. Même mukolo ba noma ki ministre wana la Défense du peuple congolais. Pour voir là où notre naïveté reste. Na Goma, na province moko à Rwanda. Bazo sepela. Bazo sepela pourquoi? Parce que balobi moko na biso pe a continuer service oyo. Mais nous devons se révolter. Biloko ya bo Félix ayebi yango. Félix ayebi que non ndenga zawana ba pesi yango mission et pas Yves Le Drian et pas Emmanuel Macron et pas Sarkozy et pas François Hollande pendant qu'on met ma peuple distraction. Pendant qu'on met ma biso ba kino na distraction, pendant qu'on met maman na Goma na distraction. Bazo ko sa biso élection salité. Il a l'obaka eloko plusieurs fois. Dans un pays qui est dans l'occupation, élection en son state. Je sais que la peur des Orosarabiso. Mais moi je sais que non, la peur ne nous fait pas peur, mais plutôt nous tous nous avons peur de la peur parce que la peur fait peur. Bon, t'as battu le bango vis-à-vis. Ba autorité, baza ko bomba ba congolais, baza na katia gouvernement ba bengi yango union dit sacré na bango. Félix connaît ça très bien. Mais tel il ko pa bando kinde ba vandi. Lelo bazo me mabiso na discussion makamba Jean-Marc Kabuntu. Comment est-il possible bien matubo virer Jean-Marc Kabuntu? Lobby samedi boy anniversaire à cousine à Chilombo. J'ai vu des photos. Nous avons vu des images. Oh, Jean-Marc Kabuntu na Félix la vendre c'est comment? N'est-ce pas que on a des distractions? N'est-ce pas que Waneza, bazo comme ma biso politique, le col va comprendre que non, jeunesse congolaise, à sa jeunesse naïve, à sa jeunesse versatile, ceux qui va les 5 000 francs, il va se laisser apporter, mais nous disons non, plus question de l'Okouana cette fois-ci. Mission Nabiso Zali 2023, Félix Akende. Et puis, opération Kobenga Rwandais. Tout le monde va jeune Sénégal, va télémi. Ils ont dit tout haut, il faut que l'Afrique soit libérée. Les Français n'aiment pas l'Afrique. Les Belges ne nous aiment pas. Ni moins encore les Européens. Est-ce que les Européens ont ceux qui basent dans les ressources? À part le cas que les grands-parents veillent déjà. Qu'est-ce que les Français ont? Il y a moi qui suis jeunes.
France c'est ça paradis, le paradis c'est ici. C'est question ya ko benga na ba dirigeant oyo boy, baza au service ya batouana. Lelo oyo boy bomoni bazo bonisa na Mali parce que président malien a télemi alors pas question. Je vais travailler pour l'Afrique. Je vais travailler pour le peuple malien. Ndenge moko ba jeune ya Burkina Faso, bien que bango wana nyoso, lelo oyo bo baza manipuler, bozo mona bitumba oh. Et puis nous devons faire un petit calcul. Na meki ko tanga na ba livre, je me suis dit RDC va payer biso embargo pour tout son bagage sous bachet à armes. Ça fait maintenant 21 ans que au RDC plus même de 21 ans au biso tout ça embargo. Na kati embargo va payer biso. Tommy Tuna comment est-ce que ba groupes armés et beleza na est ya mboka na biso. Ba M23, ba Codeco, ba ADF, ba djihadistes. Donc il y a plusieurs groupes étrangers. Na ba force obstinée o basa na kati ya mboka biso na ba MONUSCO o boy basa ko kotsa ba Rwandais basa ko latsa bango ba teni ya MONUSCO na kati ya licence bande ko fa ba bango bal moko ya licence ekutaka $6 chargeur wana mobimba ekutaka plus de $2000 bosco zwa ration ba soda wana zwa salaire na bango qui les paye n'est-ce pas que c'est vous les Français qui soutenez tout ça alors yo mona Congo nazo bengisa yo tozwa prise de conscience parce que on ne peut pas croire que batu oyo baso la biso ba bomba religion na biso ba la biso na binzamizam botela lelo distillation basa comme ma biso nos leaders politiques savent très bien qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 ndebo monde ba komi komisa ba Jean-Marc Kabund baso bimisa ba Moïse Katumbi pona okene ko sa ba meeting na bango tandis que peuple yo za na maité lelo mbula ebeti na Kinshasa bande kuna biso bazanga esika ko tia mitu. Mais si on avait de bons leaders, besoin de tourner 58 millions à Waboué. Besoin de tourner Bambongo Yaram. Besoin de tourner fonds qui alloué pour un projet gouvernemental. Tout un projet gouvernemental et comme il a exécuté na personne. Mais où sommes-nous? Il y a un Zobeng ici au Congo. Oh, tellement, l'air est grave. Félix, c'est ce qui ne fera absolument rien. Félix, c'est un collabo. Félix c'est ça na kati ya cercle ba formation yemo kwa loba yango. Félix ne travaille pas pour nous les Congolais. Mboka ni bosi bo mona jeunesse mobimba ba ela biso société agene ba ela biso société zorodo ba ela biso ba société moko oh kutu que muto ko travailler te pour à se retrouver dans la société. Nous sommes des jeunes autres tangi ba classe. On ne travaille pas. Mais ba biloko on fait pas ça biso kanda. Tu es bien que non, jeunesse ko banga na kati ya mitu na biso. Mais to continuer ko banga jusqu'à quand? Lelo oyo bobo moni. Ba bêtise le kana na kati ya UDPS. Lelo oyo boy. Ba benga na Jean-Marc Kabund. Parce qu'arrogance le kakindelo. Mais pourquoi ceux qui batu oyo boy ne ba benga na Jean-Marc Kabund na UDPS bien que baso ma biso na distraction. Pourquoi pas biso ba jeune? Biso peuple congolais to bengana batu wana Chilombo na ba collabo na ba Jean-Pierre Bemba ba Kabila et consort. Mais pourquoi tous continuer ko besa bango toujours tant? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ba vandisi biso ba kwangi biso na makambo nzala politique ya créativité d'emploi des jeunes ezate Félix ça ko tambola et puis likambo ya koseka et ça passe na mawa quand nous avons des dirigeants oyoboy tu ko benga ba poltron. On ne sait pas les termes au biso ko approprié. Comment est-il possible dans un pays comme le nôtre? Soki tozalaki na bato oyo baza na vision ya mboka mpona kodekole mboka oyo boye. Un président quand okanga photo lelo oyo boye bakokoza biso ke investisseur américain bayei tandis que investisseur américain eza ba photographe. Un président qui prend une photo avec son homologue président ayepe exhiber photo wana aolakisa bato. N'est-ce pas? Oh, c'est ridicule. Le pays est comme une barabara. Bazumboka bamemi yango na terrasse na régime ya Félix Tshilombo. Yango tozo bengi sabino ba jeune. C'est décevant. Oh biso toza komona bino ba jeune. Ngana zaka fier na bitumbo na za kobunda. Na zo bunda bitumba oyo boy. Parce que na bi que non lobby ou tôt ou tard les jeunes congolais nous allons nous lever comme un seul homme. Et zo sala ngam mawata na zo mona ba jeune baza kobomana. Depuis batuwa baza na l'Assemblée nationale. Loi nini ba voter pour na biso peuple. Lelo oyo boy. Basango ya senko ba komi kobengisa mboso. Batu oyo ba kota na makambo état de siège. État de siège eza bondoki. Félix Azumbo ka pesi déjà na ba moka ba Ougandais. Félix Azumbo ka simisi na ba Rwandais.
Mais yo mwana Congo zo côté le matin, yango nazo benga awa boye. Tozo benga sa ba jeune ya Congo le 17 février ya mois oyo boy. Le 18 biso nyonso tokuta na ambassade ya France. Tokene koye bisabango bino ba français bolongwa na mboka na biso. Nous savons que nos vidéos autres ça kosala. Ba français ba ça kolanda yango ba ça ko étudier. Nous sommes dans leur visée mais yango te ko bangisa biso. Ata boza kotinda batu service ya ANR ya service ya sécurité na bino pona kwa lever biso boye bango ke non ata bo lever le biso ba Bruno Mimbenga o toza ko bunda toza ko sensibiliser bande konanga ya changu bande konanga ya funa bande konanga ya mwamba ya lukunga Kinshasa totelema to benga na Félix parce que la Félix second mandat et ça comme si to zumbuka oyo boye to comme iso be esclave ba indien na ba libanais na ba rwandais yango to so bengisa yo. Bonboni na kamboleka na gouvernement Oyebo. C'est inacceptable. Moi je vous dis tout haut. Élection na mboka Oyeboye. To sali 3 cycles électoraux na mboka na biso. Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Alors le monde na Congo, o kende kuna pona ko se pays sabatu. Tandis que oyebi ke muto ko voter, ye on attenda ko bima. E ko bima batu Oyeboye, o za choix ya batu, o za ba français. Yango biso tozo senga na ba belge. Bino bande ko boza na poto. Boyebi se ba belge que tant que ba kozalaka incapable de récupérer l'île Alexandre, oza mabele na bango, ba français ba boto la bango, ba ba kenon nord Kivu na sud Kivu yokenete. Tant que ba belge ba récupérer ka est de chapelle té, boye ba kenon nous allons lutter pour ces beaux pays. Yango na makambo za ko lekaka ti amboka na biso. Bino ba français vous êtes des méchants. Vous n'avez rien chez vous là-bas. Biso to pesa bino misela, bozo zo ba munitions, bozo ko pesa ba ADF na lu, po ba mama o biso bandeko. Non, ça c'est quel genre de politique? Bino bato bozo financer ba rébellion sur l'Est au travers collabore na bino traite marionnette ya Chilombo. Yango to so bengisa ba jeune. O boza na Paris, boza na Lyon, boza na Marseille, les 17, les 18 tokuta na Bruxelles. Bisa oyo boy, siège ya Union européenne ezali. Biso ba jeune o to za na Kinshasa, to kene ko kutana na ambassade de France. To bi ke ba possibilité za été mettre so bundana pour que nom kolowana to kende lokola mibali. Total, il s'appelle à montre que non, nous la jeunesse congolaise, nous sommes capables parce que makambu oyoboy ndenge soke na ndenge mabe. Sauf que ça la attention tête lobby bokoluba que non, ndeko Bruno loba que ça qui n'a raison. Tant nous sommes na bande kunanga IDPS basa na distraction, c'est rigolo, c'est décevant, c'est aberrant même. Chilombo lelo oyo bakomi na raba millionnaire. Ba koti na réseau ya ba 6 communes. Na 6 communes to somona ba chinois, oyo basomba tek fungurume, oyo zaki ba américain. Yango na bomoni Jean-Marc Kamundu lokwa ba chinois baza ko accompagner koto bo ba américain baza ko accompagner Chilombo nde bomoni confrontation na bango guerre na bango place bisika biuti yango to so bengisa mo na Congo ezala Jean-Marc Kamundu ezala Chilombo ezala maman Olive Lembe plus question cette fois-ci entre la patrie ou la mort, raison pour laquelle nous vous mobilisons, nous vous demandons la révolution et soulèvement pour que non tozwa autonomie na biso totale ce qui to sali attention te comme esclave ya batuchi ba Rwandais ba ima oyo ba Burundi yango na tozo bengisa au na Congo oyo ba yango le 17 oyo boy nous sensibilisons et je crois à partir à 6 h nous allons tous nous retrouver là-bas. Coup de chapeau na mokonzi Martin Fayulu bisika za kotambola. Coup de chapeau na ba leader na biso Adolphe Muzito na ba tourner na bino oboza kosala pona komema peuple congolais na éveil oyo eza soulèvement populaire yango ndeza socle yango meza clé pona mboka na biso to soit libération. Ce qui doit être limité, bato misu ba côté ma place na bisoté. Yango wana boye ba keno ba français ba bibi keno ba bien na biso eza na richesse ebelé. Yango wana omoni ba soit traître. Un marionnette baza ko manipuler butu moy. Voilà bande ko balandi lelo ezala ki émission na biso to sur la pona mboka Congo. Nazala ki fier ko sensibiliser bande ko ngana masina pona ko talisa bango le 17, le 18, le 22 to za la biso nyon son ambassade de France. Bitumba otozo bunda ngo sa bitumba pona ba individuité, bitumba otozo bunda parce que je suis assoiffé pona mboka na ngai ezo libération nango. Toko ndima kelelo oyo boy, bande ko na biso baza ko kanga bango na ba Kenya bazo tia bango na prison. Pourquoi pas muto aza ko boma, ba photo aza ko égorger, pourquoi baza ko extrader na mboka wana? Vous croyez que na soka zongi, akozonga lisu na Congo ba kotinda pour continuer ko boma biso ba congolais. C'est là pour que non, nous sommes envoyés par des traîtres, un gouvernement de traîtres. Un gouvernement de bandits, les voyous de la République qui nous gouvernent. C'est décevant pour Nabiso
o toza komona lelo o ndenge tozomona yango na bengi mona Congo le 17 le 18 ngai moko na kozana tongo liboso ambassade de France pour na kotalisa bango que non la RDC bientôt azozwa libération na ye yango nazo bengisa yo bisiko zali tango zoya kobosana maïté bidoté pinete pétrole té alimete parce que nous allons nous assumer, nous allons prendre notre responsabilité. Nazana esengo bandeko boyebi naza moko ya résistant Bruno Mibenga na bundaka bitumba nanga pona mboka. Nazo ko accompagner ba leader na biso ya lamuka o bazo bitumba pona mboka. Mon téléphone j'ai été agressé la semaine passée. Téléphone nanga zaki na problème ya display. Bandeko soki bozo mona bozo benga nga tozo so la bien parce que pour le moment naza na téléphone ya bien té. Bino batu oyo bo sepelaka na bitumba oyo toza kobunda awa na kati ya mboka avec beaucoup de risques possibles. Démocratie za na mikili ya libanda ezate oyo za na kati ya mboka na biso. Lelo oyo bomoni mama ndeko mama Osiazaki vraiment grièvement menacé. Le quoi va comprendre que notre zone mobilisé ba gens de part et d'autre de ba komi kotinga na biso batu. Liboka ya solo ya pilipili. Ato sukoli yango esila kamukolo morote. Du jamais vu Mwa akaba mukua. Cela veut dire que Congo eza kokabate. Yango nazo bengisa mo na Congo, nazo bengisa elenge hôtel le 17 février, oyo tozo banango lobby le 18 tokuta na ambassade de France. Bisika oyo boy, tokotalisa na ba français que non mboka oyo boy, tozali sous na colonie na bangote. Merci pour na lelo bande ko nyonso bo sepera na ngai bitumba oyo toza kobunda. Nazana eloko osenga binote, botala bitumba oyo toza kobunda. Numéro zali wana okoyi komela biso ko benga biso lisungi na yo ne fils que bandeko auto ozala mokolo le 17 le 18 le 22 ne fils que mai poto yebi ndenge ni kolekana numéro zali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndoko yiko komela ngai contribution na yo et qu'on s'appelle le bienvenu bozo mona toza bilenge auto telemi parce que toza na souci ya mboka na biso Félix azumbo kateki yango Félix akeko tonga na Rwanda Félix akomi kotonga na Indonésie azo somba ba appartement na Paris ba conseiller na bango bazo saka na ba dollar bazo kabola ba dollar na bana mike tandis que mbongo wana ko permettre biso to somba ba achat to somba ba minduki poto buna ba rebelle o baza ko agresser biso to buna ba rwandais metala bisika o Félix azo zombongo na ba conseiller na ye azo boka yango c'est décevant moi na Congo ya on a bengisi yo numéro na ngezali wana plus 243 81 73 11 702 o benga ngai lisungi na apport na contribution na morale psychologique et que ça allait bien venir le 17 oyo boy tokuta na biso baso na ambassade ya France na lobby bosa na maite mateka na yo ezala alimeti na pays faut tamona peut-être ko ça na posa cigarette au somba po mela piné na pe na mopanzi et ko permettre biso soki tozu crevaison to changer yango mais rien n'empêche e kokoma parce que toza ko bunda bitumba pona mboka na biso ba français ba bunda kata ba mona ka ba intérêt na bango ça menacer biso pe il faut to telema poto bunda parce que l'intérêt du Congo est menacé yango wana soki o telemité nani mosusu ko telema soso akabaka pese na été pona lelo na soki awa ingeta